du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye, oh yango yo. Voilà, très chers fidèles internet, merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur la voix du peuple. Un grand merci à bateau. Tout va disposer à temps pour Orlando Bisso bateau. Commenter surtout ma vidéo na biso puis bateau va partager ça la biso énormément bien. Mais dès dans nos 5 minutes les lotos abongo na gare centrale en pleine centre-ville conseil la bino musala comme il faut. Les lots nous avons un petit Fally petit Fally les artistes et musiciens au Bundara na ndengene. Je pense que avec qui est Toromeka pena ko solo là tout sauf rien. Toromeka ko solo là tout les actualités. Un grand merci déjà et puis aussi ma merveille ba bonne fête na bateau tout balinga biso. Merci bongo à Dada Ulungo na Suisse pour na benga raï maman sociale. Un grand merci aussi à mon sponsor officiel Mouchiri Bara Chambre de la Monnaie. Merci à toi mon sponsor officiel Mouchiri Bara, c'est-à-dire que mutazo on a la vie à ma colonie Mouchiri Bara. Merci na bateau tout balinga biso. Merci aussi à Jason Makassi la de Bundes. Merci aussi à Maître Ouaza, rêve, il y a des garçons tout il y a Belgique, Maître Ouaza mon vieux. Merci infiniment à Nathan Poutou. Merci à bateau tout balinga biso. On a été Gilles Vazolano derrière la caméra. Soko font vraiment mon petit Fally invité là. Les managers Fiston Samba. Voilà, Fiston Samba, agence Assir et location. Voilà, et puis mon vieux Nangaï, mec Teddy. Na carte États-Unis, mec Teddy. Na carte États-Unis du Petit Fally. Bonne santé. Santé bien ngolo njambe. Kani mo moninga courage boye na makasi nyoso. Nzambe ni mto pesa nga santé makasi ya travailler. Ya musale kola. Ah bon, évolution musale OK, bonne évolution ya musala na oli ya musique na ona nous premièrement. Ya art na yo nzamba pesa o. Mama ya banana ngayo. Mama ya banana ngayo. Motema nangezali yo. Ezali yo. Ezali yo. Oubliez. 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 Tozana mboka bakonji. Bon comprendre. Oubliez. Tozana mboka bakonji. Tozana mboka fati beto. Bon comprendre bakonji bazoreka. Oubliez. Tozande bebe nangai. Mama ya banana ngayo. Mama ya banana ngayo. Botemo kani polewe. Emikolanga. Togos. Voilà, voilà un moni. J'aime aigle. Nzamba Fally. Oubliez. Yo mo pe Kalaming toto misela biso lo moko wa oyo ba vie na ngope na YouTube qui est vraiment pas mal. Oyo mbelaki ya Bedachou si je me trompe pas. Aujourd'hui peut être okutana les boss à Bedachou pour la récompense en Nzembo yembaki. Pas trop beau gosse. Beauté plus l'argent boss à Bedachou. Toujours pour les soutiens. Beaucoup la Bedachou sonne arioti. Bano se kota vangere na ngera ntando. Wana loendio. Hamani luende agre erome kanga bawa wakayo kabeda sa moki terankana kane bongo yo ashomo yo loma juende agre erome abirome kaka wana ashu ngoyo abed epwa abwa kama mongo wakayo kabeda sa moya ridiru mama kabeda shwe ekinge Ramanganga bona no kitera kane ye tera ka ene tamo bale tera yake tumba bawa bamota ikena tumba ngora ngeta no tema varie bolingo nanga zonga oh sho ngara zwata mama nanga zwata mama nanga zwata mama nanga zwata mama Ashwa ke atikinga sare tu. Petit Fally.
nzembo olela ngo vraiment kanya ozwi lango mpe récompense nde tomonaka baninga mosusu ayembeli motu bapakoli ye mpena mbongo. Oui, naliako. To oyembaki na yo kaka mpo sepelisa bed achu epuis ntango mosusu bareveni nalia vraiment nalia parce que bosa bed achu aza motu nyonso ye aidaka bato ye vraiment eza te olobela bosa bed achu aza moto oyo aidaka bato eza koka bamere na nga mr boutique chemin lebo poto na poto eza koka bamere na nga Esther Fondation Esther balako omoni bato baidaka bato soki moto azwi ede bato bajarel bakamoto na États-Unis bamama Binta Morena bamere Binta Morena bamama polyglotte eza bato baidaka Petit Fally soki moto azwi ede te eza teke obomba ke oyo beloko soki moto azwi ede yo fo kolobaka mais nayebi te Petit Fally to zala vraiment clair pour émission etalamaka monde entier partout dans le monde bato bakotala yo nayebi te Petit Fally lelo nini oyo ezomanke yo na musique na yo nini oyo ezozanga vraiment na carrière na yo nini bato bakotala partout dans le monde zala vraiment clair zala sincère nini ezozanga Petit Fally pour que makambo ekende en avant. Bon tozotravaille de boulot yango oyo eloko ezalaka biso ezalaka bacadrement ya bien na basoutien mais na mwa moke tozwaka tobundabunda na bandenge na biso mais basoutien nde ebomaka biso mpo toke liboso mais soki ozwi encadrement moko ya bien tema mosala esalama malamu. Ozalaka mpe na manager manager azandela bato bakoleka na nzela tosola awa ozalaka mpe na manager. Oui, nga na manager te mais nazani na bato baedaka nga basungaka nga mpona conseil mpona pembeni na nga balakisa nga ndenge nive ende etambolaka mais manager aza te mpo nazwa manager mpo nazwa producteur. Pardon, naoki question. Structure ya mosala na yo oko bataza na lingala bon tout autour na yo bato bancadraka yo en fait. Bon bato bancadrangaka bato tobandaka na bango avant na baino makambo te so na biso eza vie chama babie na nga Jonathan Wenji babie na nga Fally Maswaku toye ok pa bamema nanga polyglotte la sénégalaise wa bato bayebi nga bajarel bakamoto na étage babini na bananya babar bato tout bayebi babie na nga babiza mati mais lelo yo poke liboso faut ezana bien na bato wana parce que l'oppose à Petit Fally ezana entourage wana lela tokomi o patron milliardaire mais soki ezalaki bato wana baencadre te mosu mpe komona Petit Fally eyebana te mais en travers ya bato wana nde nazwa mwa grâce Petit Fally banopesa bacourage naokina bashaba bakapela partout baondimanga vraimen ke Petit ana tala na courage toncadre kaka tozana ye esimba yango lelo mpe nzambe epatika boya ye te abimisi mpe mange nanga devant bato c'est important et puis napesaka Fally merci na reconnaissance nango ke na otimboka na kombo na ye eza motu mosu otimboka na kombo motu me loko baye loko ozolinga te eloko te mais vraiment apenga chance ya voilà apenga chance ya ba podium na ba répétition vraiment au chantier ke motu alingi yo yaloba mingi eza te toluwaka basoutien baproducteur bamanager ya bien mpona koncadre Petit Fally. Exemple moto alingi abetisa Petit Fally na manifestation moko boye ou soit abengisa o na songolo pakala ya eloko moko boye basalaka ndenge mpona kozwa yo ou soit cachet ya Petit Fally elekaka ndenge nini mpona rejoindre Petit Fally. Bon nga nakomi na lokwa bapapa te nakomi na lokwa baaigle te naza na Petit biso tolukaka na bato bamona bao image mbonge yaka nango omoni ngai nasaka mosala na ngai nazala te kaka nazwaka mbongo nakoza misu 2 semaines ananga na mbongo te na fandi nabika na ozwa parce que naoyiba te naosala mosala na ngai naoluka te ke na bando obeta bato nazokisa bato bia nayiba oyo nga naosala eza dali futi ate futi ngai yo te me lobe efuta ngai yo nazalaka patience na eloko naosala ntango naotaki nayebaki eloko naosala nayaki epa aigle andiminga mpo nga mpe nazala pembe na aigle fo nasala mambo ya bien eza te aigle ayokanga peti afingaka bato peti amangaka bato na kombo nanga c'est pas bien fo na travailler magdire ndenge omoni ngai moko baoke tant bino bolala nga na travailler vous comprenez il faut na travailler bien amonaka oui petit ma kolisi travail eza ta monaka petit na nga tofinga biloba loba na bakombo na non po Fally atindaka mutu te na TV finga mutu na kombo na nga po zombonga atinda mutu te faut moko za la charge na musala osala po ba para batalaka biso ba mama ba papa ba responsable batala biso na internet faut quand même respect na mutu nyonso
comique qui tisse les quignons. Ah, félicitations. Vraiment, l'autre monde va aigle fallait pour parce qu'il y a des comiques qui sont dans l'entourage. Et dit Badiata, va venir ngai, quartier latin, va venir belé. Va venir belé, mais on peut savoir respect, sans total. Mais les pas comme aigle parce qu'il y a des respect. Va venir on a la chica qui était, va matissa qui parce que moi gars peut-toi respect comique qui tisse. Va venir ngai gazule sur les mailles à quartier na Paris. Va une solution. Va tellement ébélé. Mais quand on t'a dit combat fali espérer que le petit fali au gagnera ni tout le temps autant à combat fali na mission tout le temps quoi adorera fali tout le temps beaucoup misara fali pour pas na marambu tout yo salara partout au kende toujours combat fali au gagnera ni derrière ya. Bon na gagner des agnoso. Nangal mona na gagner des agnoso. Des combo na déjà là ko gagner. Lelo le kabonanje la petit fali petit aigle. Déjà dem taper sur des tout. Somme na posa kabelo akabela eza grâce à Nzambe. Mais ça kabelo nzira fali. Parce que na sala bombe té. Mais na banjembo fali na sala album té. Nini? Album. Album. Babani bon c'est na yeba. Album. Nga na sala album té. Mais na nzira ya fali na banjembo ndé sala ngana lia na lata na comme propre. Mais grâce à Nzambe. Vous comprenez? Pour tchaka non Nzambe parce que son Nzambe té, émotion ko poussa na aigle té. Mais na grâce à Nzambe. Mais dans la fali ne salingana za yo kasi na okota ba hôtel di Fleuve ba Béatrice ba hôtel di Fleuve di Fleuve ba Béatrice ba Gotana et ça grâce à Nzambe njela ya fali mutamona petit fali c'est que fali vous comprenez pas dem taper sur l'opportunité amation na podium bat ba monio et ça d'opportunité vous comprenez il y a des opportunités makasi les qui ya nyonso. Nga linga fali na mbongo tenga ba na TV na linga ka fali na mbongo te intérêt nini yo la na zape na intérêt et pas aigle te yemo ko kaza la conscience que leki nanga alobela makambu nanga soka edenga mais na linga ka intérêt te ke ya ne pe ba ka aigle boy na yima ka pe na ndaku te ata place mo na yima ka te na linga ka intérêt te que papa ne lobela ko pesa nga mbongo ou bien somela nga mituka non rien ngari njamba mona nga oloba devant ma belé dikolo eza témoin caméra la voix du peuple voilà devant caméra la voix du peuple dikolo eza témoin ma belé otonya tete ngali nga faina intérêt nga et puis na imama kateka ndena nga lobela ma aigle akabela ngate pona nini eloko ane kota ngate omoni eza bato mususu balobela bato ba intérêt na mekano intérêt msoko kusunganga ngasko na lobela ka fait pour na hôtel qui courage nanga comprendre et puis fali alinganga parce que mon petit mako tamboka na kombo na ko sulonete fali ba bon ponga na kuma fale ce que za petit wana ako ba ne petit mako nanga mais azuinga ta ma podium ba répétition avec petit mako courage obunda tena ko tika pele kitaza pemei nanga bosco ya bongo olukanini yemo ki baza ka conscience tele kinanga courage ce qu'on a pour sunganga ce qu'on sungana nazananga na ka petit fali mais n'habite pour soutenir fali et créer leur rancune te créer leur peu problème te aux environs place au tambolara place au fandara marambele belé pour na combat fali créer leur problème te rancune ezanga na ngoti mais comme sous rancune ya fali comme maman ya ne bane ba rancune ezaki nango mais tu vas comprendre que azapa mutu aigle solo bien intérêté azapa mutu ya aigle intérêté azapa mona na yango batika na bango et bon pas bateau balinga fali te bon ngana tika pe ko mona pe mutu moka bude aigle te na TV nga na ebi na ngati na tika pe ko mona te mutu moka leka na TV nga na fandeli TV na ma pe mutu bude aigle na mona ti mais tango ya na TV likamo ya fali pour pa yo sombi yango ou lati yango pe ezaka nini fali pour pa tinda ka yo ou soit au sala yango na volonté na moko bon aigle tinda ka mutu te ezante ko kosela mutu makambo parce que aigle to goza musu inane to mona na deux fois et musa yaki bo outi voyage aza musu na ko tika pe ko mona ete fala aigle mubuta tinda mutu te fala tinda mutu to leka na TV finga mutu jamais yo moko za la charge na mambolo ba devant mikolo devant bato on comprend so mo muta boy aigle fali pour palinga kaye et puis na tika pe ko mona mutaleka na TV finga jamais mais so muta boy parce que manga nyo fete là mouton sur la posa yo kaguna mo les quoi aigle fali pou azade atela déjà mouton sur la posa aye baguna ye ce qui be bon les gens ont bien si moutou na mokilo lingote to mona pe yesu baboya kana mboka nini na mboka nini kota mbala mo papa mchaka vous comprenez
Et ça monte à boy aigle parce que aigle ça t'es là mango était là. Mouton ça pour ça ayoka gunango. Ils ont quoi aigle fali pour. Ça va finger c'est bien si. Ba ba ka grade na ko finga, ba ba ka grade na ko ndima. Mouton ça lingete. Moi na njame kuta bota makana Jerusalem. Elisabeth. Na Bethlehem ba boya ye, mais na Jerusalem. Na Galilée là ba que non ni na Galilée là. Oh, Galilée. Soki Galilée là. Ba non ni na Galilée là. Galilée là. Mais na Bethlehem. Ba linga ba boya ka. Na Bethlehem. Bwana Bethlehem. Ba que non di mai. Pona nini? Eza na normal. Fala za na mutu aza grand star so ba boye eza na normal. Mais eza na pe normalité parce que eza mabe. Mutu tombola bende na biso na katamboka na biso. Boko ima te boboya ka non c'est pas bien. Eza étoile njamba tombole bo tika dondo na ye. Ah bon. Mais c'est bien ce qui bato ba boya ye mutu so lingote. Jamais to ni mate na mutu so ka ko linga yo. Eza mutu moka linga petit fali, eza bela mutu moka boya ka fali. Eza bela mutu moka boya linga ka fali, eza mutu moka ba boya petit fali. Mais le quoi za grand star et me ka balinga ka ye. Mais so ba boya ka amuke, ba ko mata 20 té. C'est ça le problème. Voilà, petit fali na habité fali pour pas autre chose des trophées à Frima. Et ça lui on a comment? Na mono maître na za wana maître Chwaka boni o meli bwendeni. Ba to poto ba ozela na chinda ki. Oh, Chwaka. Na habité. Chwaka. Maître. Maître petit fali Jenef il fallait prisa le roi d'Nswaka. Sokyo boy petit fali. Okozwa café ndanda. Nswaka oyoki ki onyo tout la mosi ya ça. Voilà. Le roi d'Nswaka. Petit fali. Petit fali, c'est vrai au comment maître. Bon, bato belé ba yebi di bana mboka na a ba bi ke na tambola na ye. Tema lokwa za na moi voyage moya muke le ya bano mona na tie. Lokwa zonga ki parce que na tina ki na bam na matadi a que visiter na au terrain parce que lokwa na ke kuna faut te bande tout ça. Pour l'aider voilà. Pour l'aider tout ça na Dubaï. L'aider Dubaï. Voilà, yebi l'aider toi na Dubaï. Pour ba Lumumbashi ba fiki d'ici ba to tu ba linga biso. Tout ça ba passeport na bi ke toko ya wana. Boya mabiso maki toko yango wana ke na lokwa na bana tindaki ye auto ya kalati yango ma tozoki su miko. Voilà, je pense que tozo mais pendant longtemps tozana ye. Mais na éviter à Frima ya fali pour pas oyamion comment des trophées. Vraiment to feta yango déjà ba to tu batalaki to feta yango na ba champagne. Na ba muke ngana zwaka na nzela na ye ba wario ba idanga na muke ngana nzamba sungaka na kombo fali na sombela ngo champagne. Feta qui est la émission. Vraiment, na musala sala ya malam le tinda ngana soma ba champagne parce que ndira ne sali ngana zala. Ah bon. Petit fali na éviter artiste bazaki belo bagena ga Frima. Lelo tona bandeko na biso pe bazala qui nominé ne bazwa quitter. Comment na muturo a Ferregola, les pâtres et puis aussi à Innocent Baloum et puis Narebo et puis aussi oui, Narebo, Innocent Baloum et Rebo Ferregola tant bazwi que réaction Rosani. Bon, ngana za na réaction, c'est réaction na dia papa na ngade a jouer. C'est na lobi réaction pour na bandeko ba so. Papa na ngade a jouer. Réaction non za. Ngana ozambe yanga papa tela nga pona zo pe yanga. Ah bon. Ngana je suis na ba idée o lo bateke mais oh etika na ebi na ka papa fali pour pas jouer. C'est tout. Oh etika na ebi ba reste mon chuté. Si. Est-ce que comment la trophée pe ya Kofi Olomide et ça la qui on est. Et ça la nga bien. Papa social o atombola pe bende na biso na kati mboko na biso. Vraiment na musane pas ça malamu et ça la nga bien parce que ba ka grand star na ba trophée ba ka grand star na makambo sala biso to ba Messi ba Cristiano ba Ballon d'Or ba trophée ba leader na trophée so na trophée toi leader mais ba biso tu as biso ba petit fali to communauté mais toi ba no le kan ba écran ma casse na yé ma casse mon qui va nous comprendre que aye fort mais le kana ka boy ba on a fait peuple nomade. Il n'a pas l'habitation fixe. Voilà. On a français peuple nomade. Il n'y a pas l'habitation fixe. Moutou a une place moroté. Merci V. Moutou a une place moroté. Tout ça, ni na bonaka boy. Na comme une fixité. Na petit fali voilà petit mais je n'ose encadrement. Makamboye. Yo moko sentir mi tala ma petitesa. Mais toi kanaka les kazonga. Vraiment mais tu traitera ingrat par rapport il y a bateau ba aider à faire ça na bateau tant à liste bateau ba sunga na vie et na bateau musu ba sunga o tchaka bango te baza tema ebele parce que ko tanga pe ya lemba
okotanga ya matete osuka baza ebele mais nakutana bango so na bango muke to partage comprendre babe na ngai eluo bofola avocat du célèbre eluo bofola neti bavie na nga ale ba elenge papa na Anthony Alino comprendre eza bato ba ebele ba edanga mais noko bateke loko bato ba edanga na balosa ba ingrana jamais omoni eloko esaka bato na vie biyoka yoka biyoka yoka nde bomaka biso ba mise congolais omo aigle mobutu soka ka biyoka yoka mais aigle chaza lo azati omo tabe seke akena ba UPA akena ba dekala ba aota de loin na mona ide loin aba ke loko osala mais ba biso yo ba denga trop na mboka oyo ba mama polyglotte ba yebi la sénégalaise voilà ba te belé ba yebi Binta Moret. Aux enfants, soit ce qu'on a comme un grep à Batouana, attends, j'aime likolo. Mais est-ce qu'on a linga aux anabiso sincère, aux anabiso bien clair. Mais tu sont un peu secret, Badi Londolé. Oui. Badi Londolé. On a posé une question là, ils ont mérité réponse là. Voilà. En tant qu'artiste et musicien, tant au moins ba collègue na yo couple ya ba collègue na lelo comme on a Rebo Chul et Innocent Balou mais ça la rondé. Bon, on a vraiment naninga polémique te na ki papa mama na bangochi ya nani okipate ke natanga ba komba batu te na émission ya Fali menga za petit Fali ngai naninga polémique te na mona Fali na bi sans polémique natanga ka pe ba kombo ya batu te sans polémique tango mona Innocent Balou mais Rebo na ki parate na ki papa mama na bangochi na ki papa mama Fali na yanga naninga mabeti ozaka na problème na Innocent problème ite mais na ki parate te papa est-ce que na mokilo ko ba no ki paka ba munyos emshu ba sebetana Villarreal emshu Real betana Bayer place ok au mono que monati ngada na kana place moko Fali ko non que suka il ne sait pas parmi ba artiste ba sala fierté mboka na biso yoko zali artiste yoko artiste musicien na petit Fali tango muninga osa malamu za pe clair ya koloba malamu ngana za petit Fali comprendre tango ba yaka ba polémique za ba et pas ba grand bolobela bango te na zonga côté na fini mutute na manqué de n'attendre comme tango bayaka na ba polémique et pas ba grand et pas ba papa et pas ba yaya est-ce que bo sim ça ba micro que bo saki bo poni bilo sim ça ka micro na lika moko ya muke so que mona atanga ba kuma bato to za mission petit Fali c'est Fali donc c'est comme si on disait ba voir la problème Innocent oui et puis les biso na kipa kama kama ete na finge na kipa mama ete okipa mama Innocent na kipa te na kipa kama mbo Fali esi pona nini okipa mama Innocent na kipa mama aigle na kipa mama boy kama chini ya gage na wet na kipa makambo ya venanga Robinho Mudibo na kipa makambo ya papa Kofi na kipa makambo ya le prince d'Adj na kipa mama Maître Gimisi ozapon ngaso que parti pris non oza ba oya yo ngaso que oza impoli omoni na vie na fini mutu te na tangi omoni impoli na vie ne suki sa mutu mabe neti nani déjà neti nani déjà impoli koza na base ezate koza vie ezoko kinga na beti 100 millions de vie fala beti musu 1 million est-ce que na leki Fali non, na peso idée que na beti ça petit Fali a beti 100 millions de vies aigle mobutu a beti ka 1 million est-ce que na leki était ça ka base ba doit se pena loko na nga esili mais fala tika la ka Fali il pas du cap aza grand 15 ans de carrière yango yo yebisanga loko ni rata nani déjà oyo mona na ba artiste musicien abima impoli et pas mukolo to nani aya ko ingérer mikolo na télévision te na lobi kaka na lobi kaka te otanga kama mutu te on ba yebi banani petit Fali ozaka clair moni na fifo linga ozaka clair on a ça la mutu boye kotika boye oui je suis désolé vraiment très désolé naka kotanga ba kombo ya bato ate je suis désolé je respecte tous les amis omoni ba wario ba laksanga conseil petit nanga so lingo za na papa na biso be Fali pupa ko finga na kombo na été kotanga ba komba ba na kombo na été c'est bien té so za impoli so za pe na éducation bien Fali amukolo azana bana azana mosi aza grand star ato fingi otika la Fali biso totanga ba kombo ba tuté Fali aza grand o finga été aza grand otika la grand papa aza grand na Congo ezaka Fali na Kofi oui après petit Fali oui Congo ezaka Fali na Kofi tozana aigle papa Kofi na petit Fali na boy ka machine yango dayo chekes mawete na benanga
Robino Mondibu. Mondibu. On s'en fout. Fabrigas Maestro aussi. Fabrigas Fabrigas Maestro aussi. Fabrigas Maestro aussi. Ça fait grand. Oui, bon, il n'y a pas tout ma bende na ndenge na ye. Oui, ça fait grand quand même. Autombo la bende. Innocent Balou mais aussi ça fait grand. On est déjà maram na ye. On est déjà bibongo na ye. Ah que liaka ba nyama na bibongo na ye, ngana na bibongo na. Ouais, ça libongo nga. Tes petits Fali ma bossa là non c'est bien. Apparemment yo ozana ba bateau sans polémique, na bi bien que sans polémique. Mais t'as biso awa na lo lunette. Na ba di bien to za la mutema pembe. Non, s'il vous plaît. To lo ba marambo zo sala. Bon, nakata facile. Bien to sala marambo. Nakata facile. Nakata facile. To kende to zonga te ba ola nanga. O ez écran. Nakatwa limite. Est-ce que bato tout balingaka aigle na mokimo bato tout balingaka ye te yo pesa ngide pesa ata muke to pardon aux journalistes que mutu balingaka à 100% ça la raté voilà mais comment yo lingaka ninga bato so ninga ba mission ndé to comprendre que yo olingaka na innocent balu mete ba mission nyonso na mokili yango na bito comprendre que yo innocent balu mete na eza nango normal eza ba mission na linga na nga lingaka te c'est normal. Dans la mission, il y a États-Unis. Bah, monsieur, les balinga bangote, et c'est Michael Jackson. Avec grand star dans le monde. Et c'est bateau tout balinga Michael. Bateau tout balinga balinga été et bien balinga. Et malgré Michael Jackson. Bah, c'est la balo. Nalinga ka fali, na suka na fali. So na linga, il vient na ya gaz, mais ouais, na linga ya gaz. Ah ça, so na vient na ngai. Il y a une sape folinga kai. Ouais, ça niveau te ya aigle. Folinga ka payer innocent et au sala bien. Donc c'est facile. Balinga moto tout moto yo na mokite. Mais n'habite série mo oyaki na mo concurrence mo tant que moni innocent balu mais na rebo. Yo po oyaki na fille mo boy madame. Na madame mo na tongo. Muninga kuna zemi to mona ki rebo libu mo. O mona ko tolo papa na singa te. O moni na bi comme misa mo na misa ngo tongo. Eza te polémique parce que ba internet. Na misa mo si tongo, eza te na ofinga. Mais nga na finga te no mona nga, je respecte tous les aînés. Na bato, soki na lobi mabe. Respect pe na maman, respect pe na maman po. Maman rebo ana zemi. Soki na lobi mabe, bolimbi si parce que munoko pe beta libako. Mutu na vie alors azwaka nyonso te. Omoni nga na bimisa mo si tongo na internet. Omoso ba balinga basi na bango. Soki partout. Boya tsa basi bino bazemi pamba ngola bilana landa omoni nga na bisa na mosi tongo basi bino ba kota bazemi pamba papa omoni yo mo pesa na question bota na mboka ngo biso kaka malembe titoko malumbila bino bobota raté petit fala bota raté de pour la question papa na bota na paso ya petit fali azokendo bota na États-Unis azala tona aigle oyebite Dubai te pesa ba chinois ya faire to bicho bota na ba congolais te pour ba congolais baza trop kowelela to lingi na biso ba chinois balman to lingi na biso ba américaine yala aigle n'habite madame akenda si les lois sinon c'est mité bino bokanisa mabe est-ce que première fois mta misa mosi na TV kanga te pesa ngi de première fois pour comment il y a problème mo est-ce que c'est la première fois que petit Fali a sa base na réseaux sociaux na mosi et c'est la première fois nga tout le monde a ba grand père ba na babasi na bango to yepe tout le monde a pesa na nani on s'appelle on s'appelle la Belgique na ba supporter ba gagner on s'appelle est-ce que c'est la première fois na bisa mosi na télé non tout le monde a ba clip basi ba ngaba mission ngaso na bi mission est-ce que comme il y a problème naza mobali il faut bien ningana normalement faut kona so na kauki faut que les kandunda supu tango kauka na otala yo na fotala faut ningana naza mobali faut na ningana faut na zala l'aise faut ba sese belonganga na pe mutu na place abatu siko na kauki na otala ngai yo kamwa kionyo il faut pas que j'appelle la place nanga papa c'est ça le problème voilà mais petit Fali elo on a aussi aux artistes et musiciens makambo eza yo te kokota te ndeko na biso tout ba congolais ceux qui moninga sali mabe zongi au sali mabe to nini non que moi haine pour na sentir pena moi haine ezali makamba batu mususu on dirait moi tindika chakal batu mususu à part batu côté au moins on cherche sa carrière nanga on cherche l'avenir nanga nana Angela Fali si bon on peut faire idée exemple bat bola nanga que mutu moko finga ka Fali na biteke na tangi koma mutu film tuté
Nangai petit na otake mutu moko finga fali et puis na niveau nete. Ce qu'on a monné dans Sandel. Neti na finga fali mutu te na bika na pesa ka idée. Que mutu mabo na TV na fan TV. Yeka na komba fala finga na komba. Et so ngati po yo ata ya répondre te amkolo. Ngaskole kinaye. Na mona e ate na fingi na tika pe ko mona te me so na moni na TV na moni ko mona. Mutu abetenga lisolo te me na moni. Mutu moko finga ye, au finga ye. Yo ese soka ete, e soka ete, amututi. Mais vous il fait soya za mutu. Que mutu moko finga ye. Il fait soyer. Il fait soyer. Après la niveau net il fait soyer. Ngapele kinaye. So na moni loko wana. Que na moni balaxine te me na moni. Papa. Attends ko zaka na kanda te, attends ko répondre, il faut répondre. Toi bato. Mais loko na mona te. Na tika pe ko finga bato. Mais je na monaka, je na ko monaka. So na moni yango boy, na moni maboy. Afingi pour swinga on répondre mais le on a monnaie na ko finga ba tout na kombo na c'est pas bien c'est ça le problème mais tu va venanga ba venanga ba era la Michesse ba Fabrice Nkoyi ba maman Eva Paulina ba Mireille proche ba fondation Esther ba la Col Isuzu fondation Mireille Lisalis ba fiston Samba les managers puissants agence Yassir ya location mituka donc Petronel Baka tout mamoupe ya di londolé héritier pour ma médaille wasa Pierrot Leblanc muto tabita tende la canadienne BBC Miel aux États-Unis BBC Miel ban États-Unis ba warrior États-Unis toujours petit fali on a bino ba warrior France Sarkozy beauté magique à Lingarayo vraiment Sarkozy beauté magique qui toko Chris Sarkozy beauté magique merci bisiko za yaya Bossi David Mangaya toujours Jean-Marie Lukula c'est Yandema Lukula Oyoki général honorable Dédé Mopassa Boza tema ya wuli musheni ko damboka obi kinga mikolo funa ba ka bateau yo ala ba kombote moni ya tena si mega mangwana les banquiers mega mangwana les banquiers les banquiers les banquiers ça vraiment bien merci aussi à maître Waza un grand merci et puis aussi il faut boire à Ramuto sponsor officiel na ngai yes et plaira na musalo sala Muchiri Bara chambre de monnaie chambre de monnaie donc tu étais momoni yango mbongo la racheye wana papa nani ke koleya tanga yenanu Muchiri Bara chambre de monnaie c'est nangai merci à lumière en Allemagne voilà babi grand journaliste sur l'international et puis moi quand Rebecca Kinzuka et Bebara Benadesh Tumba en direct à Toronto na Canada Belantoile et puis moi quand on vient na Johnny Maka voilà merci vraiment merci à Petit Fali je pense que ton âge déjà vers la fin émission na biso mot de la fin et puis salutation à bateau tout va disposer qui tombe en Orlando biso Aigle. Oui, na yembite. Il faut yemba. Aussi ça na yemba. Boka no bato tonga na des annoncer yozo yemba. To kabano na yemba. To na rumba mo ka poète ozungi na. OK. Na potelo pango yo bakoma. Shemesha moto nyoso abangaka. Kasi na pocha motema na yo komi. Lelio jamais souci à kolenga. Batista ta Golben Batista. Bazala taba koshena yo bakisa taba maske na ba mari dotepe likola rachare oni mais souci sokeye ekoza yo kaka atamaja ko besim ekokamolo kaka Joseline la Chougra malili to ive basali chauffage nakaya chalemo ibasali bakli nepo nakaya souci to intérêt nini okosimela ngai moyibi soki otie mbongo na coffre fort akozala bloke po aza na kode te me kasi kotia bolingo na coffre fort susi akoseka po aza na bakode tu atokangi osko polisi akoya te oyemoko azali victime ya basusi susi epanyaka nani ti epanyaki dinu quand tu mets tout le monde à genoux, quel que soit notre social. Elmara, Balobi, Maman Jeska Moutipaï, fait gagner la merveille, Eli Badiata, Eli Kitenge, Yaga Zule Zulemane, Lilie Solution, Yada Dilo Tangé, Maboko Pété, Maman Néné toujours.
Maman Néné, maman sociale, merci pour la baloso. Wana mami, et puis Koko Nono na Brésil, et puis les sous la tikité, Koko ya Majesté, Nelika, Mama Kabibi na Londres. L'été kangi bakulu na bulwa, pasteur azo chassé ba de mobisika bikauka, l'ourage akangi ntofa bakie biro. Et bongo souci to sala nini moi ezokanga bato nyonso souci ezokanga etala te na bolingo Johnny Manke. Merci à Petit Fally, merci à toi, merci mes Petit Fally. Na repesa mutu moko ko changer habillement na yo. Kalo boutique pomba ya soie de charge ya mboka. Kalo boutique pomba ya soie. Charge ya mboka molati ya Congo ya baleki. Et puis aspirer de mon elaka. Habillement nous ont changé. Et puis pardon aspirer de mon elaka. Non, aspirer de mon elaka ya tango ya kitambo aspirer de ya yo de boutique. Boutique qui se mêle les poto na poto. Merci na bateau tout va disposer qui tombe pour na biso Petit Fally na habité. Pour conclure, on a bien. Fali pupana sani na kwa mana ya yo kala kino mawango ya pari o ipupe double trophée yemba ya barake ma chérie kaka doucement les Congolais kaka doucement les Ivoiriens kaka doucement oh ma chérie parlez-la doucement dans les États-Unis kaka doucement il y a français kaka riketi Pazouk il y a Congo kaka doucement Pazouk. Voilà Petit Fally merci Maman Rachel États-Unis Maman Rachel Petit Fally deux personnes poto kabano boki déjà ba te belé Maman Ladina na Gombe Maman Sonia na Gombe Maman Social Maman Jolie Botejo na Gombe Salon les jumeaux Fergiféré Siblim Chamala, Bazate Magaus Kébé très fort, honorable Alita Chamala, Boza tellement ébélé. Merci na Koko Moué Balé, na Brazzaville, Koko Moué Balé, Claudia Sassou. Balobi son excellence Guy Luando ministre. Son excellence c'est Fondation Ouidane. Et puis la bosse Boss Abedachou. Guy Luando. Voilà pour conclure un Petit Fally. 5 000, 10 000. Abedachou. Donnez-moi l'argent. Voilà Petit Fally. Dada Oulungu, maman sociale Rolanda en Suisse pour l'instant. Dada Oulungu, maman sociale. Et puis numéro de téléphone, Tobo Sanakate, plus 243 81 Ouli Mouché Nico Damboka 81 33 96 309 81 33 96 309 81 33 96 309. Voilà, maître, deux ou trois personnes. Ouais, Ming de Abedachou, Balobina Guy Luando, le ministre international, sans oublier. Pourquoi pas, merci. Pourquoi moi qui t'a raté? Oui, Zaban Souaka, Posokyo Boyin Souaka, Okozwa Café Ndondo, Ozin Souaka, tout la musique. Voilà, un grand merci, Nabato, tout va disposer qui tombe pour Rolanda Bisso. Numéro à mettre à Genef, il fallait plus aller roi d'Insouaka, plus 243 ya Willy Mouché Nico Damboka, 91 050 29 84, plus 243 Kodamboka ya Willy Mouché 91 050 29 84, numéro à Genef. Voilà, merci. Beaucoup la caïne les photos. Tampon Rolanda Bisso. Les photos. Technique et la boss Eric Mandala. Sans oublier boss Eric Mandala. Eric Mandala. Boss Junior. Wana Kulutuya. Eric Mandala. Boss Junior. Boss Junior. Merci. Maître Christian, toujours on est ensemble. Bana poto
tobikaka na bino soki bino te moyen te babonane mpe yango. Merci na bato tout balinga biso, tout le monde au prochain numéro. Merci, ciao.